la ngena la nga pongi mais natali moyena la lizate na no kwa famille bota si la bisalo za camarade nanga munepuna bala na eko potana eleki na lobie bino ba journaliste o défendre o bolobela rasila na lo bano na bino na soki makele lizala ndako soki bana mibale bazo potana bino boko tseki miate na parce que boya ka bosala ka émission bozo finga moko bozo finga mususu bozo finga boye ezaka bien te bana nyoso tu bana bino soki erreur ezali benga bana bo conseiller bana na parce que boka bola bokomi ko kabola okuna fingami okuna mwana malamu okuna mwana mabe ya ka propreté botia kimia pa bana hein na kangi motema tellement que nazaka na motema moko boye te na kaki ngala mama bango tozaka pe ba camarade bien mais tant bana bazo potana bo il faut na lobata na musika ba journaliste mida ese boza wapi boluka kimia entre bana na bino mibale na parce que mida yo défendre ka moko ese yo défendre ka moko et bien te et propreté et ça propreté boluka kimia katia bana boluka kimia botika ke oyo boye en tout cas conseil na monena ko pesa yangwana etake camarade sila conseil na pesi yangwana bana na fingi mutu te na choli mutu te na pesi bino comme conseil pour vous aba na biso donc qu'est-ce qu'on donc ba ko ba enfant maison ba tout ça ba ben ça donc ko ben ça donc ba ko ça ko ba enfant maison donc mutu par exemple a pesi pas si il y a pour qu'il y a une de 10% na mais yo ebi ke oyo ba liande ko chose que ndo longola bilamba ebi ke no po so ebi ke ba ndeko kote o bi ko mate ta ozo bi bon ko na audio oh elo ba o kiti singa po na mishu po ba na zambo e to mo santé oui na mona ki ala bo ba ndande afama ndande we ba ndande de bazalaka donc so da continue mbo bi madame mobali ya muninga ya kobatama c'est ko yebi to sama beti donc siko eloko nga na moni wana normi ama bébé parce que au mona ki so alobaka yebaki te lokuta parce que yo postaka video wana ya fiançailles posta yebi aya mobali aya ka kozwa bango ayebi makamila pe mo ayebi donc ba fi nyonso ya kil ba fi akop oya ka yebi te o na mona mobali ngo te ayebi amona ba mobali ne za muta mabe c'est que normi yo za mutema mabe omoni eloko akoyiba basalaka ngo snap chatte eloko akoyiba balobela kango te non pardon boza oyebi so likambo eza ko boza ka juste to ko tomba amba mutu mobali o déjà kozwa atosenga loboko kwa mwasi atosenga mobali asengi yo demande à mariage mobali akoza mobali akobulu maza mwasi alinya ka peut-être mwasi akola fonder foyer na yi exact ata mi mobali akoza na pasi ndo nanti awo dakasaka ni maza kana ba copine na bango so mobali akode moko akode asa mobali mutu te asa mobali ya corps pas mais pas une chose avec mobile à copie. Exact. Pas venir à Kendala pour ça fiançailles demande en mariage la famille va michou. Mobile à copie pour ça la fiançailles de la famille la bino. Non. Abimana tiki. Pas bien Naël. Quand tu es mobile à Naël va lui bosser jouer. Oui, bah comment il va fiançailles que moi avant tout qu'on m'appelle tu vas d'appeler ma copain 3 ans 4 ans. Mazaki copain na ye oyo boyebi na boyebi ke boyo so boyebi ke fani mutu ala kisa nini ya mobali na ye oyo o comprendre oui ela bongo ba na wa liboso boyebi ke Stéphanie mutu ala kisa nene ya mobali nene ya za na o Stéphanie mutu pesa ye même Stéphanie wana bokute na mobali na boîte aya kabeli oyebo ki kolala so ki ola na ye na asa mabe ta mabe bato bolo bakɛ bonga na na tina ko te la michute
Pour avant Michou comme à moi c'est Edo. Azaki mon avant comme à Michou comme à moi c'est Edo. Et donc nous avons la camarade dans Aruna. Basali 6 ans. OK? Donc, dans la tisson vous devez faire compte de la fois à Aruna. Pour Edo dans Aruna, basali 6 ans. Mouta même Aruna poto Edo. Michou na Edo aboyani na Aruna na 2022. Michou babandi na Edo na 2021. Baboyani na 2024. Yé ça mobala bosali 4 ans ka kopango. Faut mouto fona côté là. Faut Aruna. Mais Aruna na Michou ba camarade. OK? Donc, il faut avoir beaucoup de mobile moko. Oh les Kanziane, oh les Kinziane, beaucoup de mobile moko. Aruna, Michou par exemple mobile na fin 2021. Aruna to mobile na meilleur poto. Aruna boy kozo ma poto. Nde mobile no ba ting. Nde mobile ba ayo comme ça score Michou de base, il y a des bases que mobile ya bala ne suppose na poso bala. Aruna yo ki otika ndeni. Nde mobile aye asala Michou demande en mariage. Vous avez besoin de relation à bango na miso à battu sur mobile wana yemo. Pour les qui les a connus de tout le monde pour Michou on comprend le mobile ka so bon la moi signé. Moi son droit de télé il a pas mobile pour moi là que na ça pour ça pas l'homme oh Michou en fait. Ah bon, OK. Michou bané ko ru misanya bala ça le quoi boudé. OK, je vois mieux. Na lobby, ah, babi na ne kozana kota wa. OK nga? Non, yoko bien. Nga na ngina loba nene ya. Omoni Michou aza na chance na ye, aza ba fier na ye, siko ba fi ya théâtre. Ba olinga ba koma lokwa Michou bo bebi sa siko théâtre. Ozo mona mutu na mutu azaka na ndenge na ya kendelaka. Mutu na mutu azaka na chance na ye. Botika akosala kolandaka mutu. Molando koma lokwa Michou, mona peta msu ya yo esimba lango te. Donc non, mi tu es méchant. Parce que eloko yebi ke bora muninga, quelque soit boza na pasi. Tu peux pas kolongola couper et na eloko oyo boza le sika moko, bozo li sika moko, bozo la le sika moko. Tu peux pas à cause de l'argent. Donc bino ki to kona bino ba ka kotie la biso ba make-up. Donc ezaka boza ba faire cop. Hein? Ale botie biso ba make-up, botie biso ba choko, ale boye ko benga ke boza basi akini. Njoka ndi boza basi ba cop. Non, je suis déçu. Je suis déçu. Koko sala muninga mama na obongo te. Po aza lokwa mama na non nene ya. Est-ce baza lokwa mama ba non? Est-ce baza lokwa mama ba osila? Alors mama ba tu peux pas. Ba ko pese belé mi kondi bazé. Oh. Adena zaki petite. Ya Naomi est-ce que bon na bango sous? Adena zaki petite. Ya Naomi. Bon, toi, quand maman Dorcas, Stéphanie, on a un micro, on a le concert. Toi, quand maman Dorcas. Maman Dorcas. Néné, bonjour. Bonjour, Batunyoso. Néné, il y a liboso na noé. Naza no na molaka na oluka boutique no na mona te donc ki mutu passe. Oh, eza troisième fois na yawa. Non, mon boutique notée. Oui. Vous avez ça, mais bon, non, oui. Bon, Néné, il y a liboso na nueza. Oh non, non, il y a liboso. Néné ya esanga pasi batutu to kendeka to condamné Naomi. Néné ya to bandikala. Moi je crois ce qui na année au na novembre le 29 novembre. Non ko qui ça 10 ans d'internet. La bandi internet na j'ai 18 ans, Léon a 28 ans. 10 ans d'internet. Veut dire que na problème oye les kanakati ya ba bombo ya SB na biso. Eze lo kwa sikate. Oye binene ya eza marambo esalamaka.
mabe ezali bana basali yango na ndenge ya mabe esone egangi mais eza eloko ezalaka même na bamilia bacomédien basalaka bamosinjo oyebi ke moto abimaka na mobali na ye mais olingi ye bozo vivre na bino. S'il vous plaît, toi avancer pour oui. Les mal même chose comme ça, ma belle madame. Donc on va dire beaucoup ça là quand même ma belle étiquette. OK ma chérie. Ma belle et le rôle que pour ma femme ça la maka. Attends, attends ça là ni sous et ça la maka na ngote. Ma belle na couleur na ngo étiquette ma belle. Madame étiquette ma belle. Na ko bi ko ya ko poignarder yote. Na yeba te. Mais na ko ya ko poignarder yote pour que ah bon et ça la maka na ngo non. Nene, tu sais, on a une loba, pardon. Yoka, pourquoi on lobi bongo? En mon génération, un théâtre, oye lelo. Baye te na boule ke ba korje o bayaya banda ko sala. Baye na ngote. Pour ce qui baye na ko korje mabe o bayaya banda ko sala. Tolnga to yoka ba bêtise te, tonga to yoka ba misusu to ko azaka lesbienne, o kuta bi akoma pede, o kuta tonga to yoka bangote. Tolnga ito mona ba sa mama bien. Mais bango baye ko corriger mabe oyo bayaya banda ko sala te, le contraire. Bango baye ko lisusu ko multiplier mabe wana. Est-ce que ebi ke lelo ba fi boya théâtre te pour asa musala to poye ko la boya théâtre pour na mibali. Aye na boule ke mobala poto alingae. Aye na boule ke atekama. Aye na boule teke aye ko la musala. Omoni na bana na biso ezala Naomi, ezala Michou, Naël. En réalité, en vrai dire ba yebi nanu eloko ti na niveau ya théâtre, surtout na mambo jouer, baza ni zéro. Baza bana na biso na kokote la bangote parce que baza bana SB tenga na za fan na bangote. Pe na lo bango na ba émission nanga. Nga na fan na sila. Na ni camarade na bango. Naza fani ya sila, ba yebi nanu eloko te, ba yebi niko jouer, baza 0 sur 10. Moi ça me fait mal, non mona ke olie ba ça la effort. Yako pesa le meilleur na bango, mais bazo ça la effort, yako pesa biso le meilleur ya bêtise. Le meilleur yako salir SB. Parce que mutu aza salir makas na makambo union feza sila. Lelo batu bazo ba ke sila azo entraîner baboula si la mutate karabango etambola et tout le monde même na ba page polémique ba tiango que si la mutate karabango kutu si la banda ko kenote ka ba misusu na herba kendaka Abidjan kuna ya esimba kate bana batu baboya ke comme tourna bango ebi mabongo ne batu bazoloba veut dire que bana wana bazo sala effort ya koye ko la musala mais bazo sala effort ya ko sala la biso bêtise ya ko sala la biso buzoba. Si la yemo, ce qu'on a dit, oh, si la salaka na streaming, si je me trompe pas, le barabibo, si la 2012, si la 2014, si la 2019, ah, si la 2025 qui a les lotés. Excusez-moi, ça si là, parce que si là, la macambo, t'es néné, si là, macambo. Non, donc, si la macambo, tu fais comprendre, donc, si la macambo, veut dire que macambo, oh yo, comment qui sango sila or que sila ava innocente na kati ebe lorote et si ka soit disant les kechu ke na kote ka Naomi et pas mobala Michou biso to zalate sila zalate basala soki pe Naomi azalaka na conscience ayebaka ke mobali wana za mobala Michou wana bango ne bayebi yango menazo tuna kesi oyo yango na lobi nene ya question nazo pose po nga na yebi na ke ba ke o matina live nene na pona nini na matina live nene na yebi nene ya kala ata na vai na télévision na fingi a koloba na ngelo côté yebi ke o azale ki na nga donc et ça me belé joli ça sans pi témoin donc bana nga nazo tuna bango question awa na public oza na plus de 1600 personnes bazota la biso bayela ki musala to bayela ki kindumba nene ya aujourd'hui to beta lisolo vérité na oyo c'est passé na SB para morote oyo edikara mwana na ye que mwana linga sala théâtre na SB a encourager mwana kende azate akobanga d'abord lelo na kati ya SB nge sala nga pasi na kati ya SB so jeune fille aye il faut luko s'imposer o la tarabie o sala souka bien o luko comme na mutuka influence wana euti epai ya nani
Je ne vais pas citer le nom, mais Batoubaza Boyebi. Pièce influence ou Aneuti. Nani a mis influence ou Anna Kati ya S. Non, Nani Kotanga Bapoyeza Tika Naza contre Michou contre Naomi pour Nanité. Mais influence ou Anna, Nani a une influence ou Anna Kata SB. Nakata SB n'a cité combo ya moi no Linda. Linda Avlaki s'en foutuste. Oya moni alati, oya moni asimbi. Abanda ko kipete ka mona mutu ya leki ye mutu nini. Mais lelo na kati ya SB ya li sous bongote. Donc veut dire que son na kati ya SB. Naël est na sima. Mais telle commande, telle likolo Naël. Telle Naël oya. Naël ngai na sala ba émission plus de 4 fois. Ya hôtel mais la elobelia Naël. Naël a commis na elobelia même na Michou. Comment ça? Comment ça? Ma agitation à Michou, ça se fait pas. Au moins Michou, Azala qui étoile, mais et pas dit nana aura na eza quitté. Étoile ne brilla quitté pesa quitté. RA na FB aura na ye pesi. Veut dire que aura na ye wana de pesi. Exacte que bino bato boroya na simane boroza na même aura na ye. Non, boroza na même aura na ye te. Et loko bato bazo bossa ne loko bango ba fitu bazo rejouer na kate SB bazo bossa na yango wana. Boroza na même aura na ye te. Nezo salanga pasi nene ali kambo nazo le bango en coulisse te. Ezo salanga tellement pasi komona ke lelo na kata SB et comme ka foza na mutuka nene ya ngale ki na vanda ti omona se décider na lobby ke na travailler na YouTube te. Ya lobby na lobby nga Dorcas boloko lobby na rotia ngo pe na TikTok awa. Lelo basalanga cadeau mutuka na komi na 3 voitures na simbi ki cité. Na sali ki ndumba te na ko sala ba partout te na ko sala ba voyage te. Ngonga nange beti nzamba pesinga. Mais bana na biso SB pressé wana nazo mitu na question nani azo influencer bino. Pressé wana euti bino wapi. Si la za bongo te, si la souffrir to moni biso nyonso. Et aussi bino mo mutu bokomi si bango na complexe pourquoi? Tangu awa bozana awa moko wana awa oui oui awa oui voilà na baluki na bona na tumbo baluki na samuta mutu te basera linda mwana na akoma avocat comme les ana Alicias comment on est pas avocat Alicias on basera la ki ba ana bossa la passion na bango. Ok? Linda, Alicias, parce qu'on dirait ça. Ok? Bon, c'est la passion na bango. Parce qu'il y a la concurrence. Parce que, donc, moi, qui est bon, ça m'a naturellement. Michou, t'as moyen. Aïe, t'as pas fier, moyen. Tant que mon niveau est dégagé, pour kofi na Linda, tako tu Michel Leko, ozo complexer Michou, Michel Leko na kitoko, Michel Leko na kolata, Michel na ba bijou. Tant na bi mo bo sali bongo bato boya na sima bali ka ke beche na bango bar Michou. Bango ba boya na idée ni photos za loko a Michou, mo mona même Naomi. To condamné ka Naomi. Kala e jouer ya Naomi a liboso, na lelo 2 personnes. Akomo o kalo ba moi on comprend? Moi j'ai fait des émissions pour retenir Nomi na FB. Dieu m'attend parler. Même j'ai fait des émissions là. Na fait plein moi la première film maintenant tourner moi ça Pierrot ni Kangwa Pierrot. A joué tellement qui tourne rôle wana na sala ba émission ta plus de 1000 ba tout ba sanga yo eza nini ba tu comment combien yo lingara michouté ozolo bela no makasi bo epona ni ti ba ko retenir rien na kati ya FB mais des fois moi je me demande c'est quoi les problèmes ba no ba yela musala to boyeli nini et puis biso moko pe ba chroniquer via si la oyo ndeto fuli bana wana ndeto sali bango ke ba koma na monopole ba koma kangela pompe na douche. Oh, moi, c'est comme ça là. Bakoma na monopole, bakoma mambo bazo sala biso moko to fuli bango. To boss na ki ke to za ba fan na bango te to ani ba fan na sila. Ida no dire ki maki biso. Ide wala en tout cas e ki maki biso to koma ki na biso ne ko koma ba fan na ba bombo, oyebo na fungoli ni na o sala na bombo.
idée wana tolongola ye toza ba fan asila nde sali ke bana ba komi na monopole na courage ya kosala ba bêtises oyo ce n'est pas bien botala sila botala image ya FB botala sila ya batu mwana mwasa ba ngonga nde baby azwi succès na ye sila donc sila biso toyebi ke sila uka do ayaka mabe abanda na makambo na ye depuis kubisala ngo tile oso sila tozala mpe so moto azwi lokwa sila po aya na tike na ye mais bana na bino nyonso te po awa aza na ndenge na ye bambino mpe namoni aza na ndenge na ye bana bino neti bana bino mibale wana donc ondire batala mishu apres bango bayeba ekopie siko moto mosu ako ekopie ya nda malamu moto mosu ako ekopie ekomi ovingise po aninki aye moto balobela ke nini po aninki aye moto baposta ke nini moto aza na motema ya kosupporte ke ekobota likunya yango balobaka meme so parent oza na bana na ndako koluka kosala différence te Nene ya yoka pardon nene ya koto na kati yo te nene ya toloba vérité nga na koti la mutu te mais oyebi soki esalaki ete mosusu Michou a gagné batu ebele batu balinga ye mingi ya liboso Michou so nayebi te soki okaka batémoignage na ye c'est une fille qui respecte tout le monde wana nanu ya liboso aza très gentil aza social wana ya liboso Michou ndenge aza wana aza vraiment gentil social na ndenge osakana te peut-être bato boloba te ke ovi part nga aza na part ya mutu te na fréquenta nanu Naomi te me nayokaka baeko ya Naomi eza na bato mosusu baloba répondre na bango aza bie bato mosusu Naomi aza orgueilleuse nde nayokaka me na fréquenta te mpo na koloba likambo te ke oyo namoni te nandimake moto asali yango te nanu na fréquenta ete pa na nga orgueil yo bato balobaka wana en tout cas nanu na moni yango te mpo na fréquenta ete ma epai ya Michou quand même naza na témoignage mwana mwasi ya mwana bato c'est une bonne fille aza bien aza social aza très gentil très poli eloko esali ya liboso nanu eloko wana na lobango na baémission bato ebele bacomprenaka te secret ya Michou eloko esali Michou nanu bato balinga ye mingi même na milieu ya bacomédien eza nini nininga mwana wana ayebi korespecte tout le monde banda ye théâtre okoki kotuna nano amanka moto respecte ezala yaya ezala leki apesaka motu nyonso respect na ye eloko esali ke mwana wana omonaki na batournage oyo bato baza kobengisaka ye ebele mingi nanu ya liboso yango wana oyo bato basalaka basepela na ye bana na biso oyo batikali na ye Naomi na fréquenta bango te nayokaka batémoignage partout mosusu ke baza bien partout mosusu ozoka mpe ke baza mabe me nga na koloba boye nene ya na bana na bandeko na biso bafamille na biso ya SB parce que toza famille na bino famille SB na kosenga na bino boye charisme oyo bozalaka nango liboso bopedre esalinga mpasi namoni na bambino apedre charisme naoki susi makasi en tout cas si natali vidéo ya bambino surtout oyo nani atiaki yango Arline Waku que je sali natali vidéo wana naoki mpasi na motema charisme wana bambino mpe apedre charisme bana na biso bopedre charisme na bino kozala social eza bien mais boyeba nani oyo boza koembrase boyeba nani oyo bokoki kozala na ye nani oyo tokoki kokende kofréquente bozofréquente tout le monde ebambi bino mabe na ndenge nene ya ebambi bango lokuta mabe te ebambi bango ndeti nga na problème na mutu te na bango nyonso mais mpo na ngai fille il faut ça la recrutement ya sika pour moi Dorcas fille il faut ça la recrutement ya sika toza na besoin bana bazala donc bapesa biso bato totalaka bango image ya bien noke toyokaka esalaki ekendaki bakendaki basalaki bazongaki bavandaki toza na besoin ya image wana te fila il faut asala recrutement ya sika oyo biso toza nango besoin recrutement ya sika fila il faut asala arecrute bana ya sika bana tokomonake bakozala influence te na mutu
alati ya mabe mpo na ye amonaka aza kitoko azotambola makolo ne ekomi salite mpo na ye aose sentir bien biso toza wenge te wenge bcbg te il faut ozala chiki bon genre mon nini te barecritele biso bato ya sika parce bana toza na besoin ya bato baopesa biso le meilleur mosala tozalaki fier komona bana bazobima baokende jouer baplace mosusu mais na charisme oyo esili boye ekamwisinga surtout oyo esalanga mpasi charisme ya bambino vraiment bambi na ngai ndingari odor charisme esili ndingari nayebelaka boye te fi calme fi charisme mais operdre charisme nyonso boko se mélanger na tout le monde il faut apprendre bino hein et apprendre bino ou mams azoba mesure toyebi te soki azoba mesure mpona bino mpe soki azwi bamesure kaka bino moko wana bokokoma koluka kokima ye bokokima bokobanda kopesa batémoignage ya mabe ok bino nde mutu bobandi mabe epai ya sila mais bokoluka popesa batémoigne parce que biso tozomona bino toza batémoin bozosala bosoto ezela bato na réseau awa toza mosinzo kuna alingaki mobala moninga kuna asalaki botika kokopie mabe boya kosala nde makambo ya malamu bozokopie mabe bayana na bino bokuti na théâtre basali bino bokomi kosala yango mpo na nini boyela biso mosala tomona bino bozosala makambo ya bien bino bokomi kokopie mabe bokopie ki lesbienne bokopie ki ndumba bokopie ki mosinzo esalaka te ezalaka nango te nene yangani aza boye en tout cas naomona eloko koloba te ezalaka te bandeko oyo bozoloba ke bolokoko mpo na nini obati na live ya nene ya je m'en fous otikanga bozoba tozoloba makambo eza important mpo na bana na biso babongisa boye te na lelo natali na commentaire moko ya Naomi mutu moko akomeli ya biso abi Naomi fille ya mosinzo oboteli mishu mobali. J'ai vu même capturer ça. So bokoti boromona ngo a répondre à lobby bozo lukana loba soki na lobby erozala mabe makasi. Veut dire que il y a des choses aussi. Il faut pas aussi qu'à condamner Naomi. C'est que moi j'ai compris aussi na kati sous il y a dossier on a Maman Dorcas pourquoi il est normal de répondre pour on a besoin au karaté pourquoi maman Stéphie maman Stéphanie il y en a lobby il y a kana bisao na comprendre le romoro boezani ba te belé bo comprendre te Naomi alingi kozala hypocrite envers Michou wana ve loko batu faut retenir en haut Naomi alingi kozala hypocrite envers Michou ba mona ye azoliana Michou azotambola na Michou tandis que yena Michou bazana histoire ya mosinzo alingi kozala hypocrite ya on obi même Naël alingi Naomi alingi kozala hypocrite démarche o Naomi asali peut-être ya koboya ke basangana ngapo na kota na moni yango mabete nene ya toyebi likamba kibombanda torosola boye ya mena mutema itikala nga tâche soki Michou avandi ki atali ke nalingaki na bala menga mbali na to kabwana po camarade ngo alinga mobali na ngana oyebi oyo esalaki na mutema toyebi te siko Naomi comment revivre na mutu oyo bakabola mobali moko après moi il sait que le corps de Naomi après est signé pour du bon yango na lobby eza histoire ki Naomi alingo vivre na nene ya normal ko vivre na hypocrisie entre Michou na ye même na Naël yango moni pour éviter akaboni na ye na bango toza ndaku moko so tokuta na lié na biso tournage ya FB to retourner mais que Michou okomi na oyate tozala clair po bakoki pe kobomana na mutema po peut-être kanda oyo evanda na kata Naomi to kanda oyo evanda na kata Michou toyebi te toyebi yango te bakoza bakutana ensemble boye kanda wani koko se manifester ape mutu ne Michou akitaka na voiture ya mobali yango na miso mwa bato moi humiliation et ça mara na tournage nene yango bino bozala bebi ke mais lokuta mabete beke likambo eza likambo akala nene na kamoni oyo nango na réseau lelo eza likambo lelo te ngai na yebi te jela Dorcas nga na yebi te nga jour wana nga kandi na bandi na nga boye mutu abenga Naomi omoni Naomi elo asali mabe so ezalaki biso neti boye so yo fongoli Dorcas so yo fongoli porte ndako so toyeba te toyeba mobali bongo swanaki au comprendre mais oui Naomi tana bandi koloba na ba yeba okoloba yo ke toka obeke mbiso me bato mato ingai bazalaka
Tant azoloba. Muta pembeni. Ayoka. Po aliza. Mabenza ka po okutinde ko wesa munina te ausuka ko amasirika. Omoni loko saki de mutu wana sepeate. De bango nyonso, soki bango nyonso batambola mabe, bango soki bango batambola mabe, bango suka ko amasirika. Soki bango nyonso continue okata ke lobi babengaki yo, continue lisolo place ana. Depo omoni nene ya lokuta mabe te ko bato nyonso botala biso histoire wana eza histoire ya kala. Lokuta mabe te. Histoire penza ya kala umeli. Mais na kamwe eyebima lelo na réseau ekamwi singa biso tout oyebaki na biso yango eza nani nga kitisaka ye na mutuka non nalobi eza bavie privé na bango a quoi sert ya koya kobeta ngo na télévision nene ya wana eza bavie privé na bango tokolobela yango mpe tosala nini biso tozobeta bavie privé na bango tokoloba te soki par exemple yo oswani na camarade no anda mais ndeti bino bobomba parce que babana bino boprotege salite ndako na bino ndeti nga nde aza na muta mutu te boye nakoloba parce que eza te ke Naomi aswani na camarade nemo Gisèle to mama aswani na camarade nemo Patricia wana to Michos aswani na camarade nemo Bobette wana ko mama mususu oyo eza deux vedettes ndeti nga deux vedettes na histoire oyo bato mpe bateka bale concerné mpe bazobima mpe te. En tout cas, bana na biso tolingi bino mingi, s'il vous plaît, bo se protéger, bo mi batela. Bo batela ba relation na bino. Bo mona o boza lelo te, hein. Bo mona penza boza lelo te. Lobi bo ebito banani bo rozala lisusu. Bo keba marambu o bozo sala lelo lobi ko rattraper bino. Bo éviter yango. Eza très important bana na biso. Tolingi bino mingi, o bo peut-être tozoya koloba marambu oyo. Bo keba bozala mayele. Boyebi oyo ezezela bino liboso te boyebi oyo rekomela bino liboso te bomona kaka teka lobo na théâtre lelo bato baza na théâtre ebele baréputation ya bango eza bafue bakoma mikolo me nani akobala bango bazoluka mabala bazoluka mibali bazoya te eloko na bo eloko bozobosana yango bazoluka mpenza mibali yokanisi baartiste tu baactrice tu bomonaka wana ya basi baza babali te ebine balukaka libala ebine bazobunda mpo mobala ya kobala me bazozwa te mpo na nini à cause na le passé na ye déjà réputation ese ebebaki bosauve baimage na bino bosauve baréputation na bino eza très important Naomi soki omoni kolingi kovivre na mishu te una na ye te botika bafere ya mosinzo bolilinga mobali na yo moko bapapa wana bazali bapapa yo bino bozwaka mibala présidence te Kindoki papa wana présidence bazali ministre bauti konome bazali bozwa bango bino bolinga omuninga azwaki yo zwi eza bien te azwaki derrière mobali anaye liboso ya joueur anaye na tiki aye kozwa su ya se alati yo photo tia photo tia nanu nene ya yo mpe te omoni siko nene ya bato nyonso nde bakomi mpe contre Naomi lokuta mabe te basala mpe mona moninga boye te Naomi aza mongala biso bangala toyiba mobala motu te tobotolaka nde soki nasepeli na zwi mwana tia papa mama tia mais nene akombata bato basala miniature tala nene oyo na osengo babaleki na o nayebi ke yo bato bamona ngo na réseau bamona ngo mutu mabe nene ayokela bato mawa te mais moi je te connais Dorcas oyebi na la veille yango nalobi nana kosoto ya bino ya mabe en fait bayeba oyebi tant toza bapersone publique ata olingolinga moto ata moto alingaka kabelo mobali ata koto moko po ye avant ça nyonso faut réfléchir 5 fois mais po biloko boza mieux placé peut-être tu vas conseiller bango mposo nga ebaka na sens ya mabe boyebisa bango ntango olizili kokoma personnalité publique
eza na sacrifice eza kisite eza biloko mosusu kolingaka yango mais tu ne peux plus oza poso otoke esika mo boye motali baparamètre opréféré ovanda ntango komi da personne yango sikoyo na bi bandeko yoko neti nakali 10 ans na internet je connais nene depuis longtemps botika ngai anga ata naye nafingi nene na télévision etali bino te bonga ze nemi ya nene ya naoki posa lisango nasombi lisango ndenge tia saki natali na te moto aza te nazwi kaka nabi ebi lisango ya moto ya nzela wana nabi nasalaka mbambo naka nene nabi kindaki te atoza posa kozenga balabala droite donc fotia lisango ebi okozaka fotia moka mbangu wana donc so déjà ondimi kokoma soki ondimi daa koyebana to balobaki koyebana eza ngambu oza biloko mosusu oza na posa yango aya bitika mosusu oza na posa okende mais yo moko otali paramètre nene nasengi na yo nene ya yo oza yaya wana baleki oza omoni yo moto bandaki ya actualité oyo oza mpe kaka la seule personne ya oboma actualité oyo nasengi no devant bato nyonso bomela baleki no moto s'il te plaît nasengi mpenza pardon bomela bango moto même ba mibala bato omoni yo ozolobaki aza mobala na ye peut-être mpe garçon mpo aza ne marié ta moto aza na mwasi ne na bana okocréele so baproblème omoni donc il faut protéger même bafamille wana bagarçon yango nasengi yo pardon nini ya babaleki na yo oza la seule personne aboma matière oyo soki kaka obomi no matière oyo komona mpe esili tiela bango na se pardon nasengi na yo baza baleki no abasi zwa bango lokwa babolokoko zwa bango lokwa abi bajolisia madame mavungu zwa biso nyonso sangisa biso tia na se pardon mpenza tiela baleki no na se ekitisa motema mela mai oyo olobi na bango eyokani nde baza meme Naomi acomprendre ke so na vai na balabala na kotanga lisusu koma motu na ndenge mabe te mpo ekokoma bateyami deja bateyami po moni oyo obetaki lisolo nkulisi mo ocomprendre ke ekomi ntina raison ndenge nini motu aza mosika oke onde nini veut dire ke ateyami deja ke so na vandi esika moko boye na kotanga koma motu moko boye ya mabe te pour ne pas ke bato baya kobetela lisolo place mosusu se tiela bango na se bomela bango moto pardon penza na sengi na oba baleki na otela bango na se ya bandaka apa so petit na baleki na wasu na zabu ba so baleki na baleki na ndako mais so na lesika mo ta benga so mo ka nene ali so na yambaka te ya so na komi ndako na okatela pe bezi ya lida oyo koza oso ande na bio muto ayo kitango to mema muto opete do ba ka pe so to ote so na betele ka nene ya ebimi ndeni mais quand on a ko expliquer la zaki na salon de coiffure na zaki na nzela donc tant aux autres personnes qui dit il y a pas de l'obi koloba na misu ya batu mais o benga osenga batu batu botika ko condamner Naomi botika nene ya moi ba biloko mutu to petula ni na ba source okoyeba pe makambo ezali botika ko condamner batu tout le monde tout ça n'a pas si tout le chroniqueur na chroniquer za ya ko condamner Naomi c'est pas bien il pas besoin besoin soutenir la minute pourquoi bo soutenir yete ka ko condamner que ton côté bo soutenir parce que personne a besoin de soutenir batunyo en tout cas ngayo eza live asuka na koti na maki ngana bino to kabwani o bisou bye penza to kabwani nene akiti sangaye Stéphanie ozale loko loba pona kiti so pena ya baba ndeko mususu oui nane loko loba pona kita banga yani na loba omoni soki nomi lolo longwe théâtre bon loba ke o eza à cause de Michou kanga grâce ma micro nene grâce kanga micro soki lelo nomi alongwe théâtre boloba ke eza mpona Michou balingaka ye makasi mais oyo bango bazosala eza daa mabe eza daa koboma botia daa trouble na kati ya théâtre ozomona donc mpona nga conseil na kopesa botala ta sila ke avant bosala likambo bo réfléchir bien parce que soki omoni bosoto ebimi libanda sike bino mo bofongoli porte d'entrée
kala tobanda koyoka makambo te ke sila bakopo toyoka yango te toyoka yango te toyoka yango nde mikolo oyo ntongo bafi mo bacomplexe baye na batéâtre bafi mo baenvion yaya nga kutu nazalaka tala so nalati pantalon monene eza yanga ata bofinga etalaka nga te mpo moi-même na milingaka me bino boza na bacomplexe moko bokoki koboma bato botika makambo wana bozosala botala sila soso aliaka na oyo ebongi na ye boluka kopi mosusu na badepute mosusu botika kolinga mibala bato linga ya yo biso bo bafingaka biso mona ta mosu nga naza na bor na nga moko balinga nga nene ape bofinga ko bota mosu aza na mutu nde moboya père a palais ozomona nene bofinga ke ntongo midi mpoka me aya na mutu na ye aexposaka te donc Naomi osali mabe silama tika bikomata nene nazomona kazokomataka na bapage nazomona Naomi silama kopesa matière te bokoki osala mpe boke mpe place mo mpe bolia nene omoni te soni mpe esili mpe biso mpe toyoki soni nakosi nene donc nene andeka Dorcas alobi nene andeka Dorcas alobi tia na se pardon tia na se baza bana eya mpe baréputation ezokita ezobeba tiela bango mpena na se nene ya pardon nga mo mpe nasengi pardon donc merci mpona omatisi nganga na kiti nanga. Ok, merci beaucoup. Nene. Bonjour, grâce de SB. Nene, teka ba t-shirt na Stéphane shop ya boma moto. S'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, boma moto ma chérie. Nene ya mokili emona. C'est pas départ. Nene ya mokili emona makambo eleka so ba départ esalami na esmi dene ya boya te bolobaka esilaka bwanaka na bato nga na suki ka wana donc en tout cas s'il vous plaît nene ya pour l'amour de Dieu ndeti nga naza Abakouk ya empire ya SB donc je suis si la ouri nayebi te video oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo nayebi bino solution oyo ezali solution ya baproblème na biso baproblème na biso yango eza nini baproblème na biso yango eza baproblème ya santé eza bamaladi oyo eza kati na biso bamaladi tel que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère
ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza kodétoxifie nzoto na yo eza kopurifie makila na yo eza kosukula baveni na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo kosoigne mpona estomac produit oyo kosoigne mpona constipation produit oyo eza produit moko eza kosunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo kokozanga ba produit oyo te mpona santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo kopresente yo produit ya aloe vera gel yango soki olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus c'est 44 79 853 90 849 na balieli susu plus c'est 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango zero lobezala kina 10 50 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te